MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Vous allez regarder les temples car en cadre d'actualité très rapidement. Et quelques jours passés, na yoki na sango ya mwana ya prophète Jean Bosco Kankou Arsène ba agressa qui est ba tobola yelisu. Et famille ya prophète e benga ngai parce que ba mona ki na beta ki lisolo mwana na bango oncle ya mwana benga ki ngana otanga kombo na été hein. Donc ndeko ya prophète Jean Bosco et parce que non maman et la ligne a comme elle a juste informé que bakani 3 agresseurs. On a dit oh bonne nouvelle. Nena se permettre d'en poser quelques questions. Et puis on a méga rectifié place Bérer et Zalaki. OK? Bon comprenez Arabiso. Hein? Les réseaux sociaux. Nga nana kati ya famille tel o tam sou likambo legi to esalemi. Na kuti de so tam sou na réseaux sociaux. OK? Na yoki na auditionné. Peut-être au moins une enquête n'a rien à mais tant chose à suffisante. O ezalaka motuya ezalaka ne parce que na dossier nyonso hein point capital ezalaka. OK? Na peut-être celui et bon comprendre que mon a utilisé on a mais certainement bon micro bon comprendre le na loba. Les aneti et grande dame à Bali, par exemple. Hein? Ouais, on est un exemple banal. Grande dame à Bali. À Bali Mukonzi. Ça m'a été boliti. Bamsou sote à Bali ministre. Bamsou à Bali président de la République. T'es président à Bali général. T'es général à Bali député. Yamutu yeza qui est grande dame à Bali. Vrai ou faux? Ou t'es vrai à Bali. Mais est-ce que Mbala Mwaza, président de la République, ou t'es président de la République, t'es Maza ministre? Ah ok, à Bali Mokondi. Ya oyo, et ça important, et ça qui est à Bali. Eh, donc, moi, na ba agressa qui est, ya solo. Ba tobola qui est lissou, ya solo. Ba détail tel que, et ça qui na minuit, et ça qui na 19h, et ça peine important. Ya maona pas c'est ça qui va congolais, le rôle va s'abatami. Tema mabe na lobby. TikTok est pour la moto nyonso ba peki sa moto te boza pe na ba compte parce que tant bo commentaire na bo sala on ba compte ba tumsote za ba compte na bino bo beta ba ma solo o ka ba tumbiso nyonso de ro beta topé net ndinga na beta ile solo bo moni ke no mamba lobi awa topé le solo mo za lokuta kene na compte na yo relaté loba ke no kut ndinga za boye le solo bozo yo ga mwana ya prophète et za maramba lokuta o boyo ki vrai version ça et belé ba sala on peut aussi le faire. Na place où il y a un compte à motu, au bandio finga. To bandio commenter ma bé. Faut moi un commentaire. Mousso a commis pendant moi soit pesanga kanda une sorcière. Nini. Kapo. Soi-disant. Na loba ke ba agressé qui est dans quartier. Pendant que ça y est dans Katalopango. Allez-y comprendre. Bon mon niveau ya bassesse ya ba congolais. Et pour mousso soit y été. Eza moi Jean Bosco té. Eza moi Jean-Claude. Yé pas yé bina été. C'est ça les Congolais. Oraye, aye ko pesa leçon to. Aye ko corriger mais maramouye pas zolo baiser à lokuta. C'est ça les Congolais. Et à maroisa passi. Arsène, na yebisa bino ki avant na poto, aye à Kinshasa. Non, avant na poto te avant na Kinshasa, mais a voyagera souvent. Ndenge oncle na ye aye bisingaye. Ba agressa qui est na yebisa bino ezaki na quartier aux environs à 19h. Banane rôle comme mon pépé. Bah agressé à Outaki réception avec son ami, hein? Jeune, il a 26 ans. Moi j'avais dit bon appel ça peu précision à agiter maintenant qui plus ou moins 22 ans. Il a 26 ans. À Botami le 1er janvier 2000. Le 1er janvier 2000, date de naissance na yangwana. Maman na comme na Dina, aza prophétesse, a évoluera plus dans Congo Brazza. Bah tu vas singa aza même na TikTok awa. OK? Donc information on a ba précision comme ta famille muta kopesa ou soit peut-être proche moko o ayebi famille bien. Voilà, c'est ça. Donc le petit a 26 ans, à Botamina 2000 et puis
Et avant na poto tafana na Kinshasa, mais à voyager souvent. Même ba photo ba image ça partout pour moni na Dubaï, machin azokumba et ba nini na yo ba kumba na ba désert wana tout ça. Ba agressé ba outé réception na mastanaï. Tant ba zoya ezaki aux environs ya ba minuit. Ba minuit moins ba air wana. Ba ezali ba air wana. Bino boyebi bandal ezalaka quartier moko ezalaka ils ont trop mouvementé et donc même babutwana moi circulation ezalaka parce que point ezalaka quoi moko ambiance ezalaka tant bakomi na lopango ye akiti po akene kofungola barrière tant afungoli barrière masa na ye azokota na mutuka c'est là que ba agresseur ba bimi baza ba o bakota ki po babundisa ba bazaki 8 ba ye tant babandi ko bundo en fait ba cibla ki ndeye camarade na ekutu penza te babandi bitumba il est sportif pratiquant à se défendre qui comme il faut bien que batongo bazala ki so pena ba lobi eza ba kuluna to to ebi kara ba ya po ba boto bato non ba ya ki pete po ba boto le mbongo to téléphone te ba ya kinde po batinde ba ba ko sala e mabe tant ba ye babandi bitumba à se défendre et na master na ye na ki makasi ya mwana mobali abundi afungoli porte ya ndako masa na ipo akota nde tango yesko azolinga alanda po bakima non parce que bato wana renfort yaki à part 8 o batakaki bango bamsusu bazalaki tant bamoni que non eza mbutu baye renfort le temps ya azolinga kima moko bambi mulangi tanga bambi mulangi bino boyebi mulangi pa ebeti epanzani bamilangi wana pu nde ekotaki na misu na lisu e bato yango baagresseur bayebisi ye obiki toyaki nde po totobola yo misu do bango bavizaki misu le désir batobole misu nyonso mibale atikala mpovo vi na ye mobimba c'était comme ça nde bakimi caméra ya surveillance ezwaki bango. L'oncle m'a promis même mes routines de la ba image ndenge caméra capta ki tant bazo bunda ba image wana ezali na monsieur papa ozala bien nazo ngo surtout que na gardien du temple na sel ngo ki sakata pour bazo finga ngai a bien routine la ba image mais atine quand même quelques images mais son père il est fort kozana mbongo elenge en fait lisolo ne betami na ba chaîne à télévision ya Congo ba chaîne minene tel que RTNC ba betaki lisolo wana image wana ba tchaki yango ya Arsène et ba tie bomoni reportage nde zalaka ba tie Jean Bosco azoloba moi j'ai des ngala zango ba image wana ba tindeli ngango que non a okende tina suka pona ba retrouver bato ba sali mwana na ende ngwana. Alors ba enquête ezana en cours on a posé papa question encore ngape songi na ebisi soy bokangi ba agresseur c'est que boyebi muto sali bongo to pe batindi bango alobi oui mais sauf que to ko lo baté ngabi lo ba soutendeni o Interpol saisir ngabi papa boni ko intimider bato boy moi la ba agresseur na Kinshasa tamno ko beta maso Interpol donc c'est que ba lo baranini organisateur ba benga nani donc mukolo makambo to pe mutatindi basala mwana bongo azana étranger on a lobby car Interpol les a déjà bandeko na suki wana na ebise ka ya pas de souci ngala oser la suite a lobby moi ba ba lobezate bato na ba mo faut batubela e bato na ba mo faut ba loba muto atineki bango et puis sangwana mokili mundo mona ngo pe ekoyoka yango bakangi misato parmi misato wa tobola ki eli 64 donc bazo continuer osambisa bango le taba luka ba misusu wana. À part yango ba élément mike elo mo moto ya nanga lo bekiminga ye ekiminga fallait vraiment le beloko wana mais bon et yaka malheureusement vidéo pe c'est comme na suka mais ya mo voilà bande ko bele ba komela nga grande dame oui ça sangwa passe ya mawa mais ko bosana te ke Jean Bosco Rotika la M23 Nicolas Sandra machin mambonga bibango tout ça part des choses
même s'il est mauvais, même s'il est méchant, azui problème, quand même, il faut tout compatir. Et nabi ke ba kongole boya ko loba ke non c'est que ba pesi mbongo parce que belé déjà ba ko komela ngai c'est ko le mbongo naza na intérêt ko lia mbongo te to zala rabatu mabe su eza mabe ezali malamu su ezali malamu. La famille moi ba dete ya mike mike na mankaki na suite ya dossier ya mwana na biso Arsène ba agressaki ba kangi trois agresseurs et ba agressaki et parmi bon bazaki je sais pas combien mais 8 bataka ils sont bazaki libanda ba yaki comme renfort. Je crois bonne nouvelle les a déjà yango parce que dans zela na bango ba koyeba banani to penani a orchestra qui affaire wana na banda ko loba bande ko ba komeli nga boxer et que non papa na eza mutu mabe et bamsu bazoloba eza karma bamsu balobi eza bakisa papa na bino ba kongole kande bazalaka ba version ezobima de gauche à droite. En fait nga nazali journaliste, OK, et journaliste à milieu du village mutu azala mabe mutu azala malamu so likambo ezali to kolobela likambo ndenge ezaleli donc to compatir to kolela na bao baolela to seka na bao bazoseka mabango ekendaka ndenge wana ezokipe te mutu mabe mutu malamu ezokipe te biso nyonso toza bato. Ah oui nazoloba ngo pourquoi parce que ça na bato déjà bakomi na ba tendance ya certainement basombio bakosomanga neti na nini na comprendre te awa wanga nazalaka mutu a mutu te. OK, c'est vrai des fois toya to défendra pe bato oyoki lisolo ta musomoni ke ate mutu oyo aza victime boye bokote lié ezalaka mais nazala mutu ya mutu te ke lokola songolo na pakala bayoka na te et du coup neti songolo mutu azali na raison comme na ye na lobelier elingi loba mokolo pakala kozwa likambo nakokotele te to pe il faut na continuer au crucifier parce que bayoka na te non nga nazala bongo te. Et moi je suis pas comme ça, vraiment désolé. So ezaka ndingo en tout cas bozala toujours décis ndé na mona bato belé ba komela ngai nous sommes décis de toi et bamsu ba ke plus loin tout monde ko ça maele to quand ozaka sage ndoka za bo finga ndé bolingi ndé bo mesana. OK, et ba kongole to bibino boza bongo allez-y insulter car ba mona ba finga ka lobi ko ka su mama nzamba pambola yo oza bénédiction pour na biso. Ça s'appelle la sagesse na yoka même personne ba même bato wana lobi ba koya suso za kama ele te moi si zoba bato yo ba lesa kambisi na mapa ba ngona ka bato ganga crucifier donc kiliza na oka bongo to ka mo asuti. OK, et naza en contact ya Jean Bosco te na sola na Jean Bosco te atinde la ngambongo ta tinde ngambongo ta pesi ngambongo te na beta ili solo de moi-même parce que tant na yoki yango na oka yango sango ya mawa na ye na compatir ma famille et puis na beta li solo et famille neti ba mona ke na beta li solo moi na bango surtout que na ba incohérence belé ba contacter nga ke non to kangi ba agresseur mais li solo on peut no beta la yango eza penza bongo te nde ba me ko expliquer na yango bomoni na me ko rectifier la vidéo liboso na salaki. Quant à ba éléments, quelques éléments où manqué tout peu on a mon est important parce que j'ai aussi à poser des questions. OK, na lobi ba to ba ko agresser moto na loyenge te to peu 20 matin. C'est qu'il y a quelque chose parce que tu occupes écho tel que ça va rendement de compte ba mamnyo so za rolo baté nga na bisa ba to que non c'est pas pour nous ou encore des trucs que moi personnellement je suis là. Nga nazana ba ligne nanga de conduite. Ouais. Bato belé ba komela nga be ba benga ngai que non le petit certainement en fait ba fille be ba couraka derrière et ba comme on a il est beau hein to bon na ngote et c'est un bel homme et ba msuba lobité za ba rendement de compte basi ya ba mibalo ya mibali ya baso akenda kolinga to pe ba ya kolinga e ba ngba ba salé bon ba version moi ebelé non c'est un gigolo basi ba kabela ba mbongo machin tout ça. J'ai posé son oncle des questions mais moi na bino ba lobi habité
D'abord, bino boyi ba semeki na baluba na 20h. Abisinga mama, moi na biso za shirigolo na ndeni ni moi na millionnaire. Hey, hey. Moi na millionnaire oza shirigolo na sens. Abisinga mama, Jean Bosco c'est un millionnaire. Baluba ba semeki na baluba. Jean Bosco c'est un millionnaire et puis asimbi mbongo tongo. Asala na ba société ya ba américain. Société moko ya SIA, des sociétés mon batangi kombo na bonakangite, mais biso nso yebi qu'elle est dans les minéraux, OK? C'est un millionnaire. Et ana bana bilete wana fils aîné na ye. A mwana mukolo. A ozanga mbongo jamais. Abisinga sauf que le petit aza très généreux, hein? Mon ba jara banoko yo bazara play. Voilà. Ali arna batu. Azana ba master, azara entouré des gens. Et à mon ba musicien akabaka afulaka asafulaka et jalousie abatu no boy ba congolais qu'on la amtasuba so amoni yo ozalaka na yo et surtout alataka bien neti tata na ye wana papa na zo expliquer oncle na zo expliquer amona na mbongo arula na ba kesa bien tambola na mituka bien donc c'est tout à fait normal. Bah jalousie donc ça fruit à jalousie et puis na tout cas kao ndenge ezalaka na musika il faut baloba n'importe quoi. Donc voilà, c'est ça. Déjà c'est un petit bien éduqué, c'est ndenge oncle na ebisinga mama na ye, c'est une personne disciplinée et donc moi na kola na ba lycée à l'été, c'est un garçon très bien éduqué, machin tout ça et ana mbongo parce que papa na ye azana mbongo. A voyager moi mingi et aza bien donc babio zo le baneza ya ngote bien bon na bien OK kana kata li solo na flash moi songi ndenge za la gati abisinga non mwana ngam na poser une question mwana vana na poto to na kisasa habité mwana bota mana kine nda beteli ngai circonstance ya kobotama ya mwana et neti Jean Bosco c'est un homme de Dieu fallait lisolo yango ba précision ezala po bimate ke non atiaka zemi na peut so bo comprendre nde en même temps na kolinga pe ko sembola ba secret d'état pe ebimi alobi na non Jean Bosco ayaka na kin parce que amona poto atongo na ba 97 98 po aya ko bala nde a dotara dina basala ma nyonso do mama mwana wana ba bala ye moi c'est Jean Bosco ya liboso ezali dina precious I can't show my video please move ezali dina mama ya Arsène ba bala ye prodige I'm recording please let me finish abala ye na mbongo esali ke akomi na zemi fallait aya kobota na poto malheureusement ba démarche etrenaka esali ke aboti na Kisasa et le temps bino mama ondenge ezalaka kaka moi lelo lobi esali ke la mama azwaki ba décision na ye mususu asala nzela na ye wana ndenge oncle ya mwana expliquer ngai encore ngapi wana na bimisi na fungulu matoyi bien na bimisi na mbuma misunga bi oh papa malembe. Donc si je comprends bien le prophète a bala 3 fois. Oh oui maman c'est ça ngabi oh mais les gars mumunene boye papa oh non abala ye mais moi ça décidé ya ça nzela na parce que voyage pour te bana ko wana dina ngabi OK bon Hélène oh non Hélène qui aboya na elibaya ye moko aboya elibaya ote ye moko kimaka na elibala bilo bazolo wana que non Jean Bosco c'est un batteur ça mwa bolokuta Jean Bosco il est doux il est tendre mutozaka un peu agressif et ça Jean-Claude abi OK ya mabuka lidi lobo na pe monoko mutozaka un peu agressif et ça Jean-Claude mais Jean Bosco asala mamba ba robeta tenga bien mabala ba misato hôtel na ki mali bala yemo bino Sandra ngabi côté na chez commentaire te
natiki ka poste no le solo ko mamulai parce que azunga 1 heure de temps na téléphone papa papa osunga 1 heure de temps na téléphone papa et bon na suika wana mais sinon tout c'est la suite par rapport à agresseur à moi na toya ko informer bino na natindi bango. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba peut-être t'osais pas passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même dans le domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomine la santu lisekwa na yo tokomine balongi olatike mo vandina bosantu
nakia kolianga lolinga lingi mais pensons son ancien métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui. balobi que non akosekwa akonzamba bakristo paseka alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso anya kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma oyo biso dolera ngulu te o milimo mobe kotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe kota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe kotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo